Mais chose étonnante, Nayami appelle, il y a prophète Deniles, Nayebite mabe nini o kenga na lobela ki na émission wana, koke bisanga tala ezala mbala suka botanga komo nanga na ba prophète ba pasteur na biya mike wana baza niveau na nga été kokisa niveau te na ba pasteur musoso zo ya ba pasteur mo ya mike bozo tanga komo nanga bozo saba émission na be bozo tanga komo na ata bolobi ata bosali ndeni etika kokisa nga été je m'en fous, moi je suis en train de progresser. C'est ce que Denis laisse a dit abi ko continuer na komo nanga te, sinon te oko regretter soki ko olandaka ozala mukala ya bostra la nesi manengo zola nengana kana niveau wana te ke na sali émission na yo leka oya ko répliquer oya ko talisa on dirait que to komi ba master oya ko talisa on dirait que to komi niveau mona ba pasteur na ceux qui soit 10 ans bostra aza niveau mona ngaite atika ko koma niveau moko na ngaite donc ezala mbala suka na yo net ke ba menace appelle moi ba menace na ba makamusu na ko lo bango liboso ya caméra te eza vraiment passe kota un prophète ok a bougé ki kinoyo na niveau ami kititi na niveau prophète Deniles na ba langage moko maloba moko prophète Deniles abina ebité ce qui kezala kit ke na kwiti ya whisky ou comment ma beni to lobela ki na émission wana bandeko nazo tshela bino extrait ya émission wana to meke mpe ko landa na bino azo alobia makambo na sala bosa tikala ko sala onte pe na sala ngote pe atikala ko sala ngote nini Deniles sa sala na makambo na kibonzambe OK famille toute la tolo ki aza danger Deniles so sala ni andoro ya ko simisa bandeko ba télévision ya ko melisa biso ba kopo ama série wana nzo andeza na ngolukuta andeo ya robeta ba masakoli ba prophétie ya lukuta ngai moko na landa na TV Deniles là j'étais encore chez mes parents na beau marché na bengo plus de 2 fois na bengo vraiment prophète ndenge ba émission ba on ça en direct prophète Deniles naza na problème mo boyokai nazo mona ozana femme moi sinon yo boti bana mi bale bana 3 OK ngase wana bala kité na bota ki pété le remonter na dana chez les parents na ba fausse prophétie na yo et là on est Deniles yo sala na mboko Deniles so sala nini ya malonga na mboko Congo ozo tuto la tolo on a dans monene bo atikala ko sala ngote nini yo sala OK bosa atikala ko sala je crois mais que peut-être bosa atikala ko sala et ya ngote atikala ko sala ba fausse prophétie te lukuta te atikala ko pesa ba fausse prophétie te atika la kosala prière te pona bimisa bandimi mongo mabena ngo ekomika ke pas pasteur Charles Bostra Bameko. J'ai travaillé avec beaucoup de pasteurs à Kinshasa. Na travaillé na pasteur Wallace Sabubango mona babilo nezo le tongo midi pour qu'on achète nanga. Pourquoi botelé mais te pourquoi bo benga kinga mona musa Wallace te pourquoi bo benga kinga payenté que nada aveuglé te. Ta ke pas pasteur Charles Bostra Bameko. Na travaillé na pasteur Marcelo Tounas na l'église de la compassion. J'ai été son manager na premier album na Bimisa qui ba imonté na ba Caleb Kakonzi baza batema to travailler na premier album na ye. C'est wana bo mona kite ke nazo sa naza mona musala boy kitalat nazo sa ki jalelo. Tana bango le album ya pasteur Marcelo Tounas premier album na ko ke notika ba clip na ba chaîne nyons tout ya kichazo ko sa ila promotion naza mona musala na ete bo mona ki mabete ke non ki bondo ke za kuna longe pas Marcelo na travailler na pour prophète Dodo Kamba oyazali actuel président des églises de réveil nazala rappel premier manager ya premier album na ye to bango ko ta tozo sala musala bona boy ko panza la bonne nouvelle ya banzem na ye partout ko lobela ye donc mabe ezala kité ke ki jalo les ezala kité donc il y a le comme ça que quand on comme la pasteur Charles Bostra Bameko. Est-ce que nous avons défendu le pasteur Charles Bostra Bameko? Nous avons défendu Nzambé et pasteur Charles Bostra Bameko. Nous avons travaillé avec le pasteur rebelle. On a Kinshasa, nous avons travaillé avec le pasteur rebelle. Bon, on a qui dit on a non, à journaliste, ça c'est normal. Quand le n'est pas pasteur Charles Bostra Bameko,
ke na komi jalelo soki o bozo benga atalaku mwana musala envoyé du diable bona boy mais pas ba pasteur nyonso ba grand pasteur on a travaillé na bango na mboko na on a taimba ko na on a taimba ko monter presque tous les grands pasteurs na travailler na bango to sala na ba émission to soutenir pe bango na ba moment ya ba difficulté ya ba comment net ke ba avec 15 ba moment ya ba série ya ba connaît na matanga voter ki ke a la président ya seni ba pasteur belé ba kiza ba pasteur belé donc c'est wana za atala kote na bango c'est la mokilité na tika kinza meke ki jalo les ala kité car shikonde na komi na pasteur boss ne na mungi nzela nzambe beaucoup mo benga que faux frère mais bino nazo comprendre ba congolais te soki ba sala ba ndenge nini na ba o beaucoup ba message ba nini et ça vraiment passe voilà shalom 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 un grand merci na bino nyons tout bozo na biso de partout un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne Lava Céleste Nzela Lola esika bonzambe ekitaka na loyembo na maloba pe na misala bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana onto ya koloba ke nzamba boye to boye le soir puis elongo na pasteur Feza misi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo mukwa ya motema ya bivense domo depuis Londres na maman Gisèle lukelo motema papa Emmanuel na Boston. Un grand merci na ba onyos tout bozola na biso bonzambe na bonzambe lo les ofuta bonzambe na bonzambe yesu nde mosuki silema ne triomphe jamais toujours na cadre ko informer bino na baye babenga biso bakomela biso na baye basutena musalo yo na moni mama Dorcas Mvangu la humble servante de l'Éternel depuis les États-Unis topé sombote mama Dorcas Mvangu topé simbote na pasteur Feza misi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo mukwa ya motema ya bivens de homo depuis Londres pe na mama Gisèle lukelo motema papa Emmanuel na Boston. Bien aimé dans les Seigneur toujours na cadre ko informer bino là nazali liboso na bino avec un peu touché na ba comportement ya ba pasteur soi-disant ba pasteur chrétien ba pasteur ya nzambe ba homme de Dieu ya mboka na biso quoi confusion totale au que tozo mona donc na luki mokili na trouvant na kate église et église na trouvant na mokili. Donc c'est ça quoi, ils ont déjà battu zo la que mokili zo comme na souka ceux qui ont noyé ba yesute na noyama Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur te ba signon de Jésus là qui marqué bientôt la retour il y a Jésus-Christ ko ya koza ba oyaye. Bien aimé, je crois bien que na bande balana qui émission na sala qui la fois passée na lobela qui pasteur Denis Lesmavete na sataka qui na pasteur prophète Denis Lesté par rapport à maloba na lobi non un homme de Dieu kozala orgueilleux boye tina niveau yo eza bien te na meyo ko pesa un peu papa conseil par rapport à émission moko ke bayamba kiye batuniye moko ya ba collègue na pasteur na komo ya pasteur Charles Bostra Bameko ameke un peu ko ignorer ameke un peu ko répond avec l'arrogance na yebi été na tikala komo na été na yebi payete akati ko journaliste maloba attaque koyeba pasteur Charles Bostra Bameko boete ndenge na loba na l'émission la fois passée ata en face beaucoup tanité mais na télévision azali pasteur Charles Bostra starté mais azali moko ya ba pasteur na génération nzama tomolie attaque beaucoup tani na boete yo kaki solo na été otika jamais comme na internet na télévision na otika jamais comme na été modèle de Niles alobelaki mais chose étonnante na yami appel ya prophète de Niles na yebite mabe nini o kenga na lobelaki na émission wana kokebisanga tala ezala mbala suka botanga komonanga na ba prophète ba pasteur na bia mike wana baza niveau na nga été ko kisa niveau te na ba pasteur musoso zo ya ba pasteur mo ya mike
bozo tanga komo nanga bozo saba émission na be bozo tanga komo na ata bolobi ata bosali ndenge etika kokitsanga te. Je m'en fous, moi je suis en train de progresser. C'est ce que Denis laisse a dit. Abi ko continuer na komo nanga te, sinon te oko regretter. Soki ko olandaka ozala mukala ya bostra la nesi manengo zola nengana kana niveau wana te ke na sali émission na yo leka oya ko répliquer oya ko talisa on dirait que to komi ba master oya ko talisa on dirait que to komi niveau mona ba pasteur na ceux qui soit 10 ans bostra aza niveau mona ngaite atika ko koma niveau moko na ngaite donc ezala mbala suka na yo net ke ba menace appelle moi ba menace na ba makamusu na ko lo bango liboso ya caméra te eza vraiment passe kota un prophète ok a bougé ki kinoyo na niveau ami kititi na niveau prophète Denis Less na balangage moko maloba moko prophète Denis Less abina ebité ce qui kezala kit ke na kwiti ya whisky ou comment ma beni to lobela ki na émission wana bandeko na zo tshela bino extrait ya émission wana to meke mpe ko landa na bino na yebite ma beni okenga na lobeli prophète Denis Less ok ba yambiye na plateau na émission azo ignorer azo mona on dire aujourd'hui qui ne parle pas de pasteur Charles Bostra Bameko awa na Kinshasa oye ata mwana mke so otuni mwana mke oyebi apôtre Mutombo akoye baye oyebi musée alindi na bal oya même église nzambe akoye baye et aujourd'hui moment pe ya pasteur Charles Bostra Bameko qui ne connaît pas pasteur Charles Bostra Bameko yo ozana Kinshasa oza en tout moment na net oyebi pasteur Charles Bostra Bameko te ba o écoute que pasteur ayaka sali séminaire ba o ba na ba village bazo uta ba Congo bazo uta ba Matadi bazo uta ba Bumbashi ba Kananga bazo uta ba Lufu ba Angola bazo uta partout na ba intérieur bazo ya ba yoka ka sankuna kuta internet ekota makasite sango kaka eza na pasteur moko mikolo nzamba zo utiliser makasi neto ba nko yoka ba sango ya ka ba renda bon kazoya omona eto yoki ka sango ye séminaire ndenge mona ba pasteur Charles Bostra Bameko ba yoki ka sango ba longo na village na kati ba yeti na Kinshasa koya koyoka ka maloba ya Mosai na Nzambe maloba Nzamba tie na pasteur Charles Bostra Bameko sko yo homme ya ba émission ya télé ya ba ndenge ni nozo ba oyebi Charles Bostra Bameko te ma beni na lobi pour que pasteur Charles na le prophète Denis Less aya ko s'attaquer nanga aya ko parce que c'est pas pour sa première fois aya ko loba ke ba nanga sinon te regretter na muto niveau na otena ba pasteur ya mikem ke yoka akitise ba pasteur ona ya ba pasteur o ke aya ko intervenir ko ça na analyse je crois que David Poutou na pasteur no ya mikem wana o ba niveau na ngaite hein bo sala ba émission na bina ba pasteur na bi o ya mikem ba yoka un langage ya pasteur ya mikem o ko comme ça un niveau que moi je fais une émission yo pozo azo répliquer soko za muka ya Bostra tikana aga niveau na ngate azo alobia makambo na sala Bostra tikala ko sala onte pe na sala ngote pe atikala ko sala ngote nini Denis Less sala na makambo na kibonzambe ok famille toute la tolo ki aza danger Denis Less sala ni andoro ya kosimisa bandeko ba télévision ya komekisa biso ba kopo ama série wan nzo andeza na ngolukuta andoro ya kobeta ba masakoli ba prophétie ya lukuta moi moko na la on a TV Denis Less là j'étais encore chez mes parents na beau marché na bengo plus de def na bengo vraiment prophète ndenge ba émission ba ça en direct prophète Denis Less nazana problème mo yokai nazomona ozana femme moi sinon yo boti bana mi bale bana 3 ok ngase wana bala kité na bota ki pété et le remonter na dana chez les parents na ba fausse prophétie na yo et là on est Denis Less yo sala na mboko andoro ya ba oko manipula na lukuta na ba fausse prophétie na yo Denis Less sala le ko malonga te au contraire kutu au salir église nankolo au contraire kutu aussi les qui confiance ya ba homme politique ya ba politicien ya président Kabila ya repesa bino confiance bino ba pasteur Denis Less sala nini ya malonga na mboko Congo ozo tuto la tolo
naza monene atikala kosala yango te nini yo osala oke bosa atikala kosala te. Je crois même que peut-être bosa atikala kosala yango te atikala kosala fausse prophétie te lukuta te atikala kopesa fausse prophétie te atikala kosala prière te mpona bimisa bandimi mbongo. Peut-être eloko bosa kosala yango wana impossible epai na ye. On a bino ensemble vidéo et on se retrouve tout juste après bien aimé. Bon là on a une vidéo yo na ebité mabeni ni tolobaki toi tu tolobelaki Denis Lespona qui asilika. Bon là na vidéo en tout cas ozala bien makasi. On l'église mo sapoto te na lobi na africain na mo yogama et comme bambe comme ta dirigeant yogama te biso za bongo te. alobi ke biso tozala bongo te bozala ndenge nini journaliste a posé question moko claire alobi mikolo eza tan ya bameko génération na bino eseleka ekomi moment ya bameko mais pourquoi ozondima ngo te ozoba te biso totravaillera botravaillera ndenge nini tolanda lisusu. Il y a des chefs na kin baza net que nous doit aller responsable de la confession nyonso ya Congo. Deuxièmement, Babiso toi avec to gérer ka église net que on a géré 11 000 plateformes, ça dit plus de temps sur 50 000 20 000 églises na Congo. Na Liban et Mboka. Donc nous doit combattre toutes les confessions, c'est-à-dire catholiques, protestants, magistes, chefs israéliens. Yende azamo cause église de réveil. Toyebi mutu tangi komona te ne tu vas plutôt bien so va passer c'est que papa ya yoka toyebi pasteur tangi komona te toyebi ete est-ce que ça a importance oyeba toyeba ete ce qui est très important c'est que nzamba yeba ye c'est ce qui est très important mon frère Denis Les. Donc c'est ça quoi hein en Europe il y a moto benga pastoral l'Europe ça pastoral ya Paris ça pastoral ya bamboka nyosi ça ndenge za na biso la donc moto pasteur des années ala monsengo azalaka pastoral à Paris après na moni comme docteur Lévy oyo azokamba je crois pastoral na habité se ba changer mais je sais lui qui représente le pastoral à Paris il y a France mais on a bien comment on a que comment le côté de bosso à caméra entre bino na bino baselanza donc c'est ça quoi le bien oh on a bien pastoral à Paris après la moni comme docteur Lévy oyo azokamba je crois pastoral na habité se va changer mais je sais lui qui représente le pastoral à Paris il y a France mais on a bien comment on a que donc mon pasteur des années na bino na pasteur sikoto na génération il y a pasteur Charles Bamiko na bossa abi mutu pasteur Charles Bamiko il me t'a charge siko ya pasteur non na bien été d'abord na ba jeune bazar wa batoko kokoba bazali ba travailler nzambe ya propre bon ozotanga comment na ebiete na tika komona ete na elongi boye na ebiete na kin na ete pour moi someda na yoki ote c'est comme ça alors bien na ebiete na elongi na ebiete na kin ah prophète Denis Les. Ce sont vous-même les pasteurs que ceux qui bossent à Botou na Otomaraye. Ah, tu as passé à la travailler, à consulter biso bambia kate. Azo comment on a biso ba père et église te. Mais binon ne bobé bis église de réveil. Binon ne ba père besoin ba soit disant ba père et église de réveil. Binon ne bo memi ma be. Nous na église de réveil. Bo memi ba manque on a ba faux miracle. Bo memi ba fausse prophétie, bo memi escroquerie. Bo memi mon limo akinduma na ba basse na ba femme mariée. Bon, mimi kis na kati ya église de réveil, soit disant bino ba père ya église de réveil. Là je parle en général. Et toyebi était bon boy. Non, arrête. Bino ne botunara tunara ye.
alingaka nde te ke s'approcher na bien sala makambo na ye ndenge na ye na nzambe ne ana na assurance na ye et Denis ça yo kobakisa ke soki nga na yebi yo te soki oza eloko te donc yo okomi na thermomètre nzambe apesi yo thermomètre ya kotala dimension ya kibonzambe ya koconfirme basali na ye donc soki yo ndimi mosali ya nzambe moko te donc aza te c'est aza danger te non eza vraiment pas si na comprendre te soki ke molimo nini ezwaki Denis le ce jour wana na ba jeune bazawa ba to quoi ba kokoba bazali ba travailler nzambe ya propre bon so tanga comment na ebiete na tika komona ete na elongi boye na ebiete na kin na ete pour moi so mudana yoki ote c'est que ozate ozo soki nga na yebi yo te soki na yoki yo te c'est que ozate Denis le sokominani eza vraiment pas si makana comment un pasteur un prophète kozwa ba langage ya boye eza vraiment pas si Denis le sosala tano ele kana ngo depuis kala osela nzambe ya kibosolo osela nzambe na bosolo te etalio na nzambe mokola suka oko rendre compte na misala nyonso osala na se ya mokili Denis le sosala eloko moko te kotota to eloko mimona danger non mabe nini na interview bouti ko na mabe nini nga na lobby toi qui est invité na nga lobby na bino ya ba pasteur siko to na génération ya pasteur na biso Charles Bameko na Bosra ye mutu pasteur Charles Bameko ye mutu azui charge siko ya bino ya pasteur pasteur non na ebiete d'abord na ba jeune bazawa ba to quoi ba kokobar bazali ba travailler nzambe ya propre bon so tanga comment na ebiete na tika komona ete na elongi boye na ebiete na kin na ebiete pour moi so me dans la yoki ote c'est que vous ate omoni l'église nyoso poto te na lobby na Afrique na monde yokanga ekomi Bameko mutala dirigeant yokanga te biso za bongo te na église de réveil il y a des chefs na kin baza net que de Doazali responsable à confession nyonso ya Congo. Deuxièmement, Babiso Toa Bevecto gère Kaba Église, Netga Mona gère 11 000 plateformes, c'est-à-dire plus de 50 000, 20 000 églises dans le Congo, dans le Liban et Mboka. Donc, de Doazo Kamba, toutes les confessions, c'est-à-dire catholiques, protestants, qui magis, chef, les araïs. Yende Azamo Konzi Église de réveil. Toibi Moutou Tangi Komwanate, tu vois, puis Toibi était. Ce qui va passer, c'est que en Europe, il y a. Mutu to benga pastoral ya Europe eza pastoral ya Paris eza pastoral ya Bamboka nyonso eza ndenge eza na biso na ordre donc mutu pasteur des ali azali monsengo azalaka pastoral à Paris après na moni comme docteur Lévy oyo azokamba je crois pastoral na habité so ba changer mais je c'est lui qui représente le pastoral à Paris il y a France mais on a ébiété comment on a que kubuka lokuta liboso ya caméra entre bino na bino basala nzambe boso kanate na moment ba Paul les ala bonté Paul ba ngoni ma grâce ya Pierre Jean Zos ni ma grâce ya Jacques nazo comprendre confusion totale réaction na koza ndeni na ndeke poto mobimba pasteur Charles Bosra kani PA na kin mais pasteur Denis Salo ba yebiété tanis ka atuna ka bisoir prophète Charles Bosra Bameko. On reconnaît un arbre par ce fruit. Le fruit que l'os donne prouve la sémence de l'os ou sa racine. L'os n'a jamais été prophète. L'os n'a jamais servi Dieu. Donc, c'est éprouvable que ce monsieur n'a jamais servi Christ, n'a jamais connu Christ. N'a pas exemple. Faut vous blaguer avec Dieu. Ce monsieur n'a jamais connu la lumière. Il n'a jamais connu Christ. Au fil je le parle, c'est parce que l'église corps du Christ a une responsabilité suite à la sémence au bateau d'Imsa. Mais papa David, ce que Babylone on se dit à Denis Salawana, ba miracle, ba bikamo, ba stade de martyr, ba nini. Et dans le monument Nzambe. Matthieu 24, il s'élèvera de ces prophètes. Ils prêcheront. Ils feront des miracles. Sur le point de séduire même les élus. Ça, c'est pas moi, c'est le critère. C'est pas moi.
il se lèvera de faux prophètes, de faux Christ. Ils prêcheront, ils feront des miracles, à point de séduire même les élus. Oh papa, où est le problème? Au tu vas dans la boîte. Au moins, tu vas te 8e. Bampese banobima. Maboro de bima. Mais c'est le cas de bima. Et qu'il qu'on se le dise. Maintenant, on va Kenya. On va Kenya. Pourquoi pas miracle? Maboro de faire Maguna. Ah, on va mettre ton seul bima. Pourquoi on va laisser la rater? Faut pas blaguer avec Dieu. Un miracle, banane, bamasakonion, tout Denis les Sassawan, et dans mon manza, maintenant, on va plein embêter dans le stade. Au niveau de d'un esprit mauvais, un autre esprit. Il y a une femme dans la Bible, dans Actes, qui prophétisait. Et elle a même vu Paul. Elle a prophétisé sur Paul. Elle a dit des choses qui étaient vraies, exactes. Mais elle n'avait pas Dieu. Elle prophétisait avec Peter. Papa le vide, tant qu'elle est ni gauche, ni droite. C'est moi, je me suis bien motivé. C'est mon héritage. Taille au moko. À combien de niveau est-ce que Bonzambe qu'on rappelé était? Quand vous avez rappelé était, allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Qu'il n'avait pas Dieu, il n'avait jamais connu Dieu. Jamais. Papa, nous sommes des vaillants héros. Tokufaka na sana moyao. Tokotika ga mokili oyi. Mais tant que tokufa ba trace ni tokotika. Ba trace ni tokotika. Sur la terre et dans le monde, qu'est-ce que les gens diront de moi? Quelles sont les traces qu'on va laisser? La vie sur la terre des humains. Le jour où je vais mourir, qu'est-ce que les gens diront de moi? Quelles sont les traces qu'on va laisser? La vie sur la terre des vivants. Car le jour où je ne monte pas, qu'est-ce que les gens diront de moi? Quelles sont les traces qu'on va laisser? La terre des vivants. La lumière est souhaitée. Bissoy. Tokufaka na Yesu na mpiaka na nyonso na Yesu koteka Yesu ne jamais. Donc Denis les ateka Yesu déjà. Ya teka Yesu te azalaka nde na Yesu te. Azala ce qu'on amène. Ye. Voilà vous dites. Ce qui que ya Denis na basta doit tondisa. Na succès asala na Kinshasa et na Poto. So le bik azala ayeba nzambe te azalaka jamais kozala na molimo nzambe kati na ye molimo nini azalaka nango wera tondisa stade awo azalaka na nzambe jiba tondisa stade azalaka na nzambe fale oto tondisa stade te azalaka na nzambe fere azalaka na nzambe alors baye kosani na masolo tozobeta ya église ya pasteur ya prophète de Nélis tozwa par rapport à molimo oyo tondisaka stade oyo ayebi nzambe te ana molimo ya nzambe te Pona finga biso akitisa biso amenancer biso bona boy. C'est pas normal. Denis lolo oyokisi église ya corps de Christ oyokisi église ya nzambe soni. Oza Denis leso toyebela kité. Peut-être que obana ko se cacher na ba misala mususu ya mabe mais lelo nzambe ne ayeko bimiso na poisse. Na bandeko bazo komelanga yo komi boy okomi atala ko mwana musala bostra okomi jalelo non ngana da mwana musala bostra ya pasteur bostra te na da ki jalelo na te naza atala kuna yete eza ke na ndimi grâce au kenzama chakati na ye et puis tanga ya ko sa ba séminaire en tout moment j'assiste pe nazo senga ke na filmer na publier ba bilili mabeza wapi. Donc, ma bonne amie comica qui est pas pasteur Charles Bostra Bameko, j'ai travaillé avec beaucoup de pasteurs à Kinshasa. On a travaillé avec un pasteur Wallace, ça vous balance comme on a Babylone, les autres que ton midi pour qu'on a chaîne là. Pourquoi vous téléménagez, pourquoi vous baignez qui a moi la Moussa Wallace, pourquoi vous baignez qui a païenté, qui n'a pas aveuglé. Quelque part, pasteur Charles Bostra Bameko, on a travaillé avec un pasteur Marcelo Tounas dans l'église de la compassion. J'ai été son manager na premier album na Bimisa qui ba immortel na ba Caleb Kakonzi baza batema to travailler na premier album na ye c'est wana bo mona kite ke nazo sa naza mona musala boy kitala nazo sa ki jalelo
tant na bango le album ya pasteur Marcelo Tunas premier album na ko kenotika ba clip na ba chaîne nyonso tout ya Kinshasa ko ça il a promotion na za mona musala na été bon mona ki mabete que non ki bondo ke za ko na longe pas Marcelo na travailler na pour prophète Dodo Kamba Oyazali actuel président des églises de réveil na zala pe premier manager ya premier album na ye to ba ngo kuta to zo sala musala bona boy ko panza la bonne nouvelle il y a banzem mais partout qu'on le belaye donc ma belle à la guité qui diable les à la guité donc il y a le comme ça que quand on comme la pasteur Charles Bosra Bameko est-ce que nga nazo défendre pasteur Charles Bosra Bameko to nazo défendre Nzambe ya pasteur Charles Bosra Bameko na travailler na ba pasteur rebelle ah on a Kinshasa na travailler na ba pasteur rebelle bon mon qui dit le on te bon mon été que bon mon que non à journaliste ça est normal quand le n'est pas passé Charles Bosra Bameko qui n'a commis dialelo ce qui au bozo benga atala ko mwana musala envoyé du diable bona boy mais pas ba pasteur nyonso ba grand pasteur on a travaillé na bango na mboko na on a taimba ko na on a taimba ko monter presque tous les grands pasteurs na travailler na bango to sala na ba émission to soutenir pe bango na ba moment ya ba difficulté ya ba comment que ba avec 15 ba moment ya ba série ya ba connaît na matanga voter qui que a la président ya seni ba pasteur belé ba kiza ba pasteur belé donc c'est wana za atala kuté na bango c'est la mokilité na tika kinza meke ki dialo les ala kité ka shikonde na komi na pasteur Bosra ne na mungi nzela nzambe beaucoup de que faux frère mais bino nazo comprendre ba congolais te ceux qui ba sala ba ndenge nini na ba beaucoup ba message ba nini et ça vraiment passe et comme le moment que moment ya Eli quoi ce que vous na nzambe na ola kisa que ya solo za na nzambe ya solo tout le monde on a bilembo et comme le moment ya Eli face na ba prophète de Baal Eli andimaki ba prophète de Baal que bien sûr na bo nzambe na binote j'accepte que vous avez un Dieu na kitipe nzambe na binote mais moi aussi j'ai un Dieu mais et comme que nzambe to trobele oya kitsamoto ne mokili ba ko limake ya solo nzambe wana vraiment a exister oui ba prophète de Baal ba bele nzambe na bango alalaki et là le bibo la mousse ba mi kati ba mi zoxinza mais na bango à répondre était mais lorsque Eli a tellement à Béléli le lion de la tribu de Juda les rejetés et la postérité de David celui qui dit un mot et la chose arrive auprès de qui rien n'est impossible tant à Béléli nzambe ya yandola na moto et nzambe ya Eli a tellement à mimoniske ya solo azana Eli. Et comme il moment que nzambi face à quelque chose na vie na pour la mokiliba ni maké ya solo zana nzambi ezate que koleka na ba émission ko critiquer ko film pasteur Denis de Sobungi vision na yo hein ezake teya bikama miracle ba témoignage za pour la mokiliba ni maké ya solo tata wa na nzambi ya solo tika bossa samusa oyeba etali biso na nini important c'est ezate que oyeba ye parce que tu yebi que na kunzo en dehors ya caméra autour na pasteur Charles Bosra Bameko botu botunya tunanga pasteur Charles Bosra Bameko mais ezo kamusanga liboso ya caméra bozo wangana na ba pasteur mosusu qui l'évangéliste si c'est qui là son nom m'échappe encore oya loba a dénoncer combien de ba pasteur o ba luka ba s'approcher na pasteur Charles Bosra il n'a pas été convaincu qu'il a travaillé na bango donc ma bene ezaka ke ndenga yaka a consulter binote aya ko tala binote a collaborer na binote ma be ya pasteur Charles Bosra yangwana et belé ba satana que ceux qui aye a luki bangote a robert échec séminaire simate mais au contraire a sali promotion te publicité te lo monter ba séminaire ba plein zo beta peu comme ba délivrant ba miracle zo ça ba témoignage zo pesam. C'est ce que j'ai vu compris que besoin l'inake avancement n'a été. C'est comme si a comme au déranger na ba pasteur Moussous a na Kinshasa. Donc OK est-ce que un vrai pasteur au kayo kanza mazana molimo nzami. Est-ce qu'on dit maka travailler na Denis des. OK ozo bien biso ba
ba petit mo boye bozo yama bana ba émission na bien ba pasteur ya mike ya niveau na te niveau ni pasteur de Denis Sazali niveau ya mokili bien si ba peso le kum mais na spiritualité niveau ni prophète de Denis Sazali au comme déjà aveugle aux asu na molimo nzambe te il faut un pasteur païen pour travailler na Denis na ba pasteur ozo collaborer na bango la poto ozo kumisa bango na ba poto ke ba pesa o confiance bazo tikela o pe cher ozo te na poto vous êtes les oiseaux de même plumage bango moko pe bazali bazana nzambe te bazana kibonzambe te ya onde ba église na bango ezo kabuka kuna na poto un pasteur azana molimo nzambe o tikela Denis les ndenge ka ayaki na poto kuna bozo tikela pe cher azote ya Denis les il faut à la malade soit il faut à la envoûter ba pasteur rebelle ba comment ko célébrité net ya yeba ntika na bengisa ye pasteur sérieux ba pasteur ya beme ya on est belé ba pasteur ya poto ya malam basa ya kotanga sur 100% ba koza à 2% et belé ba na distraction moko total et belé nzamba sa tika ba molimo ya nzambe za kati na bango te vie de prière zate masanga wisi et kobo bon nzambe zate ba pasteur plus pas ba pasteur ça m'engage que moi Alvin parce que na yebi makamo na zolo si 100% ya ba pasteur et cause à 2 à 3% de ba pasteur o bazana pour ba na kibonza ba na vie de prière nzama sa ila ba et belo bazo solo la bazo collaborer na Denis les ba na ba camarade na Denis les azo ko na zo ya mbongo les oiseaux de même plumage mori monzamba asa tika bango depuis kala bible zo ba ke Saoul nzambe na pona kiye mais même Bible l'esprit de l'Éternel se retira de Saoul et un esprit mauvais venant de Dieu et entrant à Saoul. Et le réseau ça a donné de soi. Est-ce que vous n'imez que mon limo yanda mais les autres ça donné de soi comme nous ça savan. Et ça mon limo Satan. Et ça mon limo ma bezakat na un esprit mauvais des zakat na un esprit saint dans un corps saint. Et ça donné de soi comme moi ça. Et ça c'est Denis ba musique ba clip azo sal et ça c'est Denis vie o azo sal o ke boye bité liboso a caméra ye moko yeba ko sa conscience na été non arrêtez na ba pasteur o bozo la Denis bozo sonner mais vous êtes malade ou comment hein bozo ya nzambe te bozo ya nzambe te église a bongo na hôtel na bimi na ke na mona que vous êtes les oiseaux de même plumage. Parce que Denis les Azana Nzambete, là je l'ai dit devant la caméra, Azana Nzambete. Oh ya zolo ba les agaka zolo ba komo ya nzambe na monoko mais Azana Nzambete. Les tomos blanchis. Les bananes na bango eza mala mais 4 na bango ya kopola. Non ba script na ba pharisien ko tout bien ba ba hypocrite. Mais yes quoi zo bimisa misala mabe na eboyi au vu eux aussi de tout le monde. Au lieu que ya kitsa biso ba journaliste yo zanan na ba pasteur no ya mike bazana niveau nini Denis les sozana on cause na niveau mo ya likolo ko leka na mukilo mais pas na nzambo za na niveau moko te hein pour la zolo ba est-ce que ezali faveur ya mukilinde na zolo ko to ezali faveur ya nzambi pour la zolo que si je plaisais au monde je ne serais pas un serviteur de Dieu. Denis les ozo ça ils a pour nous CP sans mukili o CP sans nzambe te. Hein? Donc au salut net que non et là comme la vidéo on a YouTube faut na lukango o libosa caméra otanga kutu komo ya pasteur Charles Ozo ndime ozo betele mo na misala ozo sala il faut na luka vidéo en so bandiko bazana batine la nga yango po na publier hein j'ai vite compris na yebi je connais très bien Denis je connais mes brebis et mes brebis me connaissent on se connaît très bien. Denis les sabana pour attaquer apôtre Léopold Mutombo à l'église ya amen kobi ça va secret ne ba parce que boye bani bino na bino a attaquer est-ce que a satarasu na Mutombo bien ba kutana na Mutombo ne soki na ferme na ekuna enveloppe bima ba balia bona bo moto plus pas ya ba pasteur o que Denis les soka tema comme ko attaquer ba eza ba musicien chrétien aluka ke bache ka akubimisa ba makamuna ngai belé tikana bongisa to bongisa ala miyable na ne akibonza ba finir moi enveloppe stratégie na yangwana mais edana ba pasteur muso ako o attaquer ndemo banine tikene na boss rabot a occuper OK attaque bola ka ndenge mona ba pasteur mususte o
eza so attaquer musicien mobo ou attaquer après yo benga stimission mbongo ou attaquer pasteur mobo bimisi ba mini tema ki ayebi ke makamozo boye bani ba vie bo menaka abenyo asimso enveloppe musala no yango na papa to yebani très bien ozali na stratégie makasi oza stratège to yebani makamozo sala mais cette fois-ci okwe na pula mabe ngako na koka ko ya ko lobela na caméra te mais tellement na la journaliste parce que attaquer nga il faut na ya ko répondre yo kota li so que non tozo banga pasteur Denis Leste mais nazo respecter yo et j'ai fait que mon travail au lobaki en liboso caméra devant un journaliste et ça peut ka ke liboso caméra ni na ya ko bimisa lokuta peut ko démentir makambo lobaki ki za lokuta bolukaka ye beaucoup talana te mabeni na sali mabeni ni pasteur David Asali pour nous le pauvre pasteur moya nzala muke à niveau na ngate ah bon et ça vraiment passe finga na obiso problème ezate même kola suka les justes juges azo mona biso nzama lola azo tanyon tout ozo sa na samboki bande ko balani vidéo na finga to finga Denis Leste to ça juste analyse to li vérité ko to démentir na makamo alobaki parce que mabe na biso nyo ya ko s'attaquer na biso yo oza na bio oza na nyonso oza élevé oza na kibonzami oza na ba millions voyageurs ozo ngara na yo oza bien oza complet parce que oza ko s'attaquer na biso ba journaliste na invité na pasteur David pourquoi mabe ni to sa yo ni to sali ya mabe na émission wana yo ninga ko lo baka ke ba meke mpe ko recadrer yo te hein au cause de la nyonso tout ba millions ba banque succès célébrité biso to na elo monte mais nous avons que l'Éternel Dieu qui est notre force. Makas na biso nenzam et Jésus-Christ nous suffit. Zala na ba généraux, zala na ba relation za nangwana. Zala na ba mbongo zo tuté la tolo. Zala na ba parcelle ozo ba ko za nango ebele. Zala na ba mituko za nango ebele. Zala na nyonso papa. Ça ba base na samokili. Mais un jour nyonso to etikala. O kende pamba. Toyaka pamba tozonga pamba. Et les grandes choses commencent après la mort. Et après ta mort, au kolobanini liboso anzami. Au kolobanini papa, au kolobanini Denis Leste a pengui na Bible na maboko. Ayebi Bible makasi mais a pengui na Bible na maboko. Te mutu aboye atika na yesu kozonyo nzami te parce ayebi liloba nzami makasi mais a pengui na Bible na maboko. Apengu na Bible na maboko Seigneur na ebite ozongela kibonzama on est parce que opengu na Bible na maboko nzamba sunga yo nzamba yo kilo mawo eza vraiment pas si makasi c'est ça quoi eza vraiment pas si makasi merci na bande union sto balanda biso merci na ba o ba benga biso bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana to ya koloba ke nzamba boto paye de susu wapi papa tika ba bezwana tika ba aventure ozo sala zongela nzela nzambe mokolo likame koya mokolo liwe surprendre yo no komona ke nyonso to ba ko sana sambo kila eda pamba vanité de vanité zongela nzela nzambe ko zala vraiment bien makasi komi mona te ko komi sukisa o komi danger o komi soki ndenge nini niveau de nile choses ala na niveau komeli na limite ke o bana vraiment ko sela nzambe na ndenga ya bosolo na limite ko tikala ko kuta na nzambe ba pengo aboyete yo pengwi makasi o pengwi makasi na niveau moko na yebite na ye moko satan ezo kamusa diable azo ndenge ni mwana ko pengwa makasi boy na ye moko diable ko ezo kamusa ye makasi niveau ya ko pengola na yo non eleki niveau ne Bible zo ba que Dieu regrette d'avoir établi Saoul roi à Israël ndenge pe nzamba comme ko regretter na ndenga kela ona mokili na ndenga créer vraiment que ozala ekela munasi ya mokili nzamba comme ko regretter makasi na ba makambo zo sala na ba comportement comme nango vie ya ba nzamba batela bana na o abatela mwasi no abatela bango bino nyonso to libota mo nzamba sunga bino na ko lo baba makambo susu liboso ya caméra awa te za bien te za vie privée na yo
oko rendre compte liboso ya nzambe oke mokili ye barate toyebi yango bien makasi mais nzambe asunga kwa nzambe asunga ba opeke bazo encourager Denis Des na mabe lifuti na bino ezali ba pasteur oke nzambe abwaka bango depuis kala ba Tintin ba aventureux oke bazo collaborer na Denis Des oleki ya ko aider ndeko na bino ya ko te azongela nzambe bino bozo kuta bozo seka bo tikela cher na pota zote boza maboma fimbu ya nzambe ekozala likolo na bino ba faux pasteur o baza na poto eza pasi makasi molimo nyonso ezo anime bino mpona bosunga ndeko bozo ndima ebo bozo tikela cher mais boza malade okoma na bambandime boyebi ke ba pasteur na bino kuna na poto ba ami ya Denis Les bazo collaborer na Denis Les bazo solola Denis Les bazo boa kaka bango na ba émission bokima ba église wana za revendre te eza ba église Satan za na kati bazo bango na bango ba yebani bazo envoûter bino botika ba église wana bozo omela kuna pour ya nde ba vie na bino ekene liboso te pasteur na bino pe asala makambo Denis Les azo sala mais na ndinga robatama nzambe a refrapper bino pe kanda ya nzambe eza musikate et comment frapper moko na moko boko yoka sango kala mingi te. Nous avons choisi la bonne part. Il y a servir Nzambe, il y a tamola na volonté ya Nzambe. Bien sûr, tous en abisso ba être humain toko koisama toko salama be toko sumuka. Mais on ne peut pas demeurer dans les péchés. Ni Denis Les a demeurer na péché. Denis Les a comme ko vivre né na masumu. Non. Conscience c'est quoi ça la té et ya ko sumuki na ko isam na osalima be mais conscience va mo ya kate yebiso non o ezavi na ngate. Tikana ozongela nzambe autour ça le sumo salima bebo okomo regret il on ne tinaki yo o regretta na ote mon frère soko komi na niveau moko bana ko sambela okomi ko sala mabe ozomona mabe wana masumu ozomona mabe wana malamu okomi ko sala mabe ozomona mabe malamu ozo sala lisumu ozomona lisumu wa malamu ozo se reprocher te osali lisumu mais otite ça à l'aise ozakimia o se reprocher te o se repentir. C'est que vous allez fils, il y a perdition, peu molimo ya nzambe, et c'est le mot katina depuis que peu molimo ma bende Satan aye ko vana katina yo. Parce que moi na ya nzambe nyon soit to sumuki okwo isami, et ça toujours na voix moye lo ba katina bisino yo ko na sale za mabe. Ozo yeba ki apa avant ko sala mabe wana li sumo no zo ko ko regretter ko réparer na nzambe. Et ozo ngila nzambe noki. Mais si vous sala mabe ozo vivre na mabe ozo wume ozo mona normal o sali mabe le lobo sali mabe donc comment vivre na mabe na masum oza suna nzambe te keba ke liwa nezo tamola pemeni na Satan ndi mutakomo ko diriger vina azo mima ona liwa nzamba suna bino ba o balanda biso nzamba yokela papa na biso Denis Les mawa donc a délivrer ye et vous allez bien makasi bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba ke nzamba boto paye le so soit na manso azo sa biso bande ko nyonso to bazolanda biso ozali pasteur ozali musicien chrétien ozana témoignage moko au niveau pesa pour la gloire de l'Éternel ovani na Canada nazo za déjà na Canada na début à mois prochain na octobre déjà na au Canada juste pour une semaine 6 jours na kozala nous na posa émission promotion aux musiciens pasteurs benyanga bien avant na au Canada précisément na Ottawa na capitale na Ottawa juste pour na 6 jours en tout cas na mois ya octobre na kuna na posa émission benyanga donc to sala émission pasteur to sala émission musicien chrétien to sala émission yonde ko nzambe ya lola selo bolam ozana posa ko pesa témoignage de boso caméra et que ça la biso bien sûr to kutan que au pesa témoignage to kutan pour la gloire de l'Éternel to monani na Canada na mois ya octobre na Ottawa. Merci, qu'on se retrouve à la prochaine bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba ke nzamba boy to kwaye soit na manso azo saida biso bonzambe na bonzambe yesu nde mosukisi le mal ne triomphe jamais tozali na la voie céleste nanzela lola toza pe torokota. Merci, bye. C'est ça quoi, il a vraiment passé ma casse. Merci na bande union to balanda biso, merci na ba o ba benga biso bonzambe na bonzambe
lola ezofuta simana to ya koloba ke nzamba boto paye le susu wapi papa tika ba besoin tika ba aventure ozo sala zongela nzela nzambe mokolo likame koya mokolo liwe surprendre yo no komona ke nyonso to bana ko sana sambo kila eda pamba vanité de vanité vanité de vanité zongela nzela nzambe ko zala vraiment bien makasi komi mona te ko komi sukisa o komi danger o komi soki ndenge nini niveau de ni les choses ala na niveau komeli na ndimite ke o bana vraiment ko sala nzambe na ndenga ya bosolo na ndimite ko tikala ko kuta na nzambe ba pengwa boete yo pengwi makasi o pengwi makasi na niveau moko na yebite na ye moko satan ezo tamusa diable azo ndenge ni mwana ko pengwa makasi boy na ye moko diable ko ezo kamusa ye makasi niveau ya ko pengwa na yo non eleki niveau ne Bible zo ba que Dieu regrette d'avoir établi Saoul roi à Israël ndenge pe nzamba comme ko regretter na ndenga kela ona mokili na ndenga créer vraiment que ozala ekela munasi mokili nzamba comme ko regretter makasi na ba makambo zo sala na ba comportement comme nango vie ya ba nzamba batela bana na o abatela mwasi no abatela bango bino nyonso to libota mo nzamba sunga bino na ko lo baba makambo susu liboso caméra wa teza bien teza vie privée na yo o ko rendre compte liboso ya nzambe o ke mokili ye baraté to ye bien makasi mais nzamba sunga kwa nzamba sunga ba opé ke bazo encourager Denis des na mabe di foot na bino ezali ba pasteur o ke nzamba boira ba depuis kala ba tintin ba aventureux ke bazo collaborer na Denis les olé ki a ko aider ndeko na bino ya ko te azongela nzambe bino bozo kuta bozo seka bo tikela cher na pota zote boza maboma fimbu ya nzambe ekozala dikolo na bino ba faux pasteur o bata na poto eza pasi makasi molimo nye ezo animer bino pourabo sunga ndeko bozo ndima bozo tikela cher mais boza malade ou comment na bandime boyebi ke ba pasteur na bino kuna na poto ba ami ya Denis Les bazo collaborer na Denis bazo solola Denis Les bazo boa kaka bango na ba émission bokima ba église wana za revendre te eza ba église satan za na carte bazo bango na bango ba yebani bazo envoûter bino botika ba église wana bozo omela kuna pour ya ngonde ba vie na bino ekene liboso te pasteur na bino pe asala makambo Denis Les azo sala mais na ndenga ko batama nzambe a frapper bino pe kanda ya nzambe eza musikate et comment frapper moko na moko boko yoka sango kala mingi. Nous avons choisi la bonne part ya ko servir nzambe ya ko tamola na volonté ya nzambe bien sûr tozana biso ba être humain toko ko isama toko sala mabe toko sumuka mais on ne peut pas demeurer dans le péché ni Denis Les a demeurer na péché Denis Les a comme ko vivre né na masumu non conscience c'est quoi ça la te et ya ko sumuki no ko isama na osali mabe mais conscience va mo ya kate yebiso non o ezavi na ngate tikana ozongela nzambe autour ça le sumo sali mabe o comment regret il on ni tinaki yo o regretta na ote mon frère soko komi na niveau moko bana ko sambela o komi ko sala mabe ozomona mabe wana masumu ozomona mabe wana malamu o komi ko sala mabe ozomona mabe malamu ozo sala lisumu ozomona lisumu wa malamu ozo se reprocher te o sali lisumu mais o te sens à l'aise oza kimia o se reprocher te o se repentir c'est que vous allez fils ya perdition pe molimo ya nzambe et c'est longo katina depuis ka pe molimo mabende satan aye ko vana katina yo parce que moi na ya nzambe nyonso ato sumuki okoisami eza toujours na voix moyo lo ba katina bisino eloko na sala eza mabe ozo yeba ki après avoir ko sala mabe wana lisumu wana ozo komi ko regretter komi ko réparer na nzambe ozo ngila nzambe noki mais so comme ko sala mabe ozo vivre na mabe ozo wume ozo mona normal o sali mabe le lobo sali mabe donc comment vivre na mabe na masumu oza tuna nzambe te keba ke liwa nezo tamola pembeni na satan ndia muta komo ko diriger vina azo mema ona liwa
nzamba sunga bino ba o balanda biso nzamba yokela papa na biso Denis Lesimawa donc a délivré ye et vous allez bien makasi bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba ke nzamba boto paye le soit na manso azo sa biso bande ko nyonso to bazolanda biso ozali pasteur ozali musicien chrétien ozana témoignage moko au niveau pesa pour la gloire de l'Éternel ovani na Canada nazoza déjà na Canada na début à mois prochain na octobre déjà na au Canada juste pour une semaine 6 jours na kozalawa nous na posa émission promotion aux musiciens pasteurs benyanga bien avant na au Canada précisément na Ottawa na capitale na Ottawa juste pour na 6 jours en tout cas na mois ya octobre na kozala kuna na posa émission benyanga donc to salle émission pasteur to salle émission musicien chrétien to salle émission yonde ko kenza ya lola selo bolam ozana posa ko pesa témoignage liboso ya caméra et que ça la biso bien sûr to kutanke ko pesa témoignage to kutan pour la gloire de l'Éternel to monani na Canada na mois ya octobre na Ottawa. Merci, qu'on se retrouve à la prochaine bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba ke nzamba boy to kwaye soso na manso azo saïda biso bonzambe na bonzambe yesu nde mosukisi le mal ne triomphe jamais tozali na la voie céleste na nzela lola toza pe torokota merci bye.